makambo ya Belvina sila oyo na komi kozongo lokola fali na fere pe na donc na confirmer yango mambo ya Belvi na sila e komi lokola fali na fere. Donc fali lokola Belvi. Fali na page na ye biloko ya bien makamba bien. Mais koloba mukie na ngambo ya sila musala mukie koloba ebele. Na te bango bongo pourquoi? Pe na bengi Belvi fali pourquoi? Parce que na page ya Belvi à YouTube babone ebele ba film pe ya bien pe etalamaka. Mais aucun ngambo ya sila mams na page ya YouTube na ye babone mukie. Mais ba fay na ye bazawana na réseaux sociaux on a kofinga ko kumisa bikubisela ya mwanza o ezanga tina bombo biscuit. Mais au lieu que bakende ko s'abonner na page ya mams pe batala ba film ya mams mais bango bazawana kaka on a ko insulter bato na réseaux sociaux. Mais na ngambo ya Belvi bato ya famille Bota basabonaka na page ya leader na bango pe batalaka leader na bango e balobaka mukie musala ebele. Donc entre différence ya bango mibale yango wana. Donc Belvi fali fere sila ici c'est la vérité. Donc naza pour mutu te men nalobika bosolo o to mona la raison nanda ko zalani alambaka oliaka te biloko alamba oliaka te eleka mungwa eza mabe. Oh, boni boye ko papa ata bible lobi te bless na permettre ote à chaque fois banda loba makama masango bible lobi femme soit soumise soumission on a salaka na respecta côté soka na kemela kama masanga na mema masanga et comme le na sali crime on se ngapende ngamtu na koti si rebelle na mboko. Oh boni pe boye ko papa oh mama zawa na mutu to futa ya wana lambaka siko yo no tu la mkaka siko bona ah ezani nyango musique ngo banda ezala nini na ndeni so na meli masanga biloko na nga na guna ngai na pesa mbongo nyonso epa ya mwasi na nga soki alamuki na tongo eloko ya liboso ezali fu ayeba kosala programme ya ndako na ye yo za maître nga na maîtresse c'est ce qu'on appelle si bonne mabe eza wapi na lakisi ndenge olamba kasi na lala kiti oya olamba la reine de Saba oya olamba era lingi bato kolia Blaise ubandili boma te biloko ngwane si oza malade biloko eza ya lobi na pe bakoko sofelo esala nini esala nini baby te eza bien Blaise olinga ba complication eza te to vana biso kimia nazoka no mutu pasi lobi na melaki mansanga na sala ba mélange Blaise s'il te plaît so olinga sofelo biloko lia pardon manani wepi pe mama ngo manani eza envoûtement to ezali possession ou bien ezali ozo nazala ba monte comment mwasi mobimba okukene fona na mabali ya babalabala wala za babari te baloni bakuzu ofani na yo ozomela masanga ozobina ozosala baneko oyo kokota na ndako na kuti ya masanga okoti na kaka ndako na kuti ya masanga olali depuis olala kisoki banda okotaki ola na 17 yo mela masanga te oyebi te befa masanga nde salaka yo so mela te nga la melaka oh na melaka befesa ah papa mama nani biloko pesika lelo beko kaki osofesi loko nini na ebelite ya lobe no koko osofo ti lia te mameto n'explique ki yo peti ah otuna ndeni nga deja na yebisa ki makambo nyonso otuna esundeni biloko osofesi koko osofeti bino pe bolingo ya ocréer bat ba problème sofele biloko anolamba fufu tsela e ah les oyo mela masanga te nga la mela kala ngai na ba condition oyo te on va na ba condition veut dire qu'on supporter yo mingi na ba genre ya ba comportement oyo yo komana yo engel bani o supporter ninte masanga na ulango o komana yo ko kalita teni na to fanda bona za kotala o komuna ngani timwa zoba mbubuyi muto aza maele te mama étoile désormais
okosimba okolamba biloko bino Blaise nga ne fona pesa instruction yo mama kizi eza ndako nanga peko ndako na yo eza ndako nanga siko ngolo bandeni ongo sala osiko to bando sona liboso mama ya loko te minga pe na tele makasi to swana o Blaise boni bo respecter nga ko respecter nga mama toi tant ko ka na makuti awa za mama osoko na makuti olangwa osanza okosuba okosala eza ndako nanga moko etali ete so na subi na lango soki na santi c'est ma maison non sala ona lingi mama to chauffele papa biloko chauffele biloko na mama to chauffe biloko lamba fufu tia biloko wana alia na manzaka ni nalingi na ngai nalingi te toyoki kasi na milangwa moi je t'aime beaucoup nalingaka uni na nzoto te na obitu te Blaise na nzoto te nazolinga na yebiso te je t'aime beaucoup tika vie oyo eza koarrange eloko te Blaise omela te yango wana omona aka nyonso mabe so ozalaki moto omela ata mwa kopo moko ata mwa bouteille moko olinga oza me moral na ngai mama oyo yo pe te mama ti kopesa nga conseil te osiko olinga obimisanga nani o mama olinga osala neti ndeni chauffele nga biloko kuna nani papa lia c'est bon Blaise nga mona ke kasi osala nazosala kasi nga moko nazosala sanse aza mwasi na ote po yo oza mwasi na otike mambo osala te oye vanda kimi bapesi yo mai ezela to afufu olie fufu osimzeloki na kimi kobanda oya olobaloba te masanga esalelo te po afinga ya motu te diasi bomona ya balakisa na tiktok bapiblie ye ya somo yango wana bapiblie sidi ya bomona te kaka masanga moto akitisi amatisi nde etraumatize na ndeti ndeni annexe na ndako na ye etali yo te papa so moto omela masanga na ndako na ye aosala eloko mobali na trouva normal yo moto mosusu ana droit ya oloba te conseil na opesa ndeti ya nini asali nini afingi motu te asala infidélité na ndako ya libala te abomi motu te kaka mpo moto aomela masanga nga leki navandisa napesa baconseil masanga moto bazoteka biere eza sucre ezolongola bastress okovanda bimobali na ye na ye te ti 0 mais so oza biere na malili ekonsole olongolo basusi nyonso siko biere eseni donc bato bafongwisi babralima babra kongo bateka te oza mposa bato bateka te bato bamela mpe masanga te te yo nde ocomprendre nga te popela mai bolingaka te so oye na ndako ya bato obanda olukolandela nyonso po ata yesu ye mokutu abongola mai masanga mpo na feti ntango ka masanga eye bato nyonso basepela ambiance ekomi oke tika lida kimia nde okoyaka so oyepa camarade na olie bosela yango mingi ville oyo yesu abongolaka ebele ezalaki na mama etoali oza mwa mosala oza boyi ti oza mwa mosala ezaka mpona connaissance yo oza leluka savon kombo raclette kende cuisine kaka olobi yesu wana mama etoile tika yesu biso yesu oyo abongolaka ebele ezalaki vin sans alcool bayebisako ezali sans alcool po oyebi toyebi histoire ya bible bien te ke elamba yo ya mwa mosala oza mwa mosala mama etoile toswana nini o mama donc ozaka contre Lydia oza faux compte boni bamama oyo osala mosala bolingaka kokota ta place bakoti o te place babengi yo to oya makasi babengi yo nani mama otiki mwasi no emsukutu mwasi no emsu ero osala ya mabe koleka kuta biere ya Lydia nde ekangi na poso bepwani gorge no ekomi molunge nga sikoyo nalingaka ndenge mabe toyokani so boleke ya bokotaka te bopesaka nga mpe mbote te na mpe tantine na bino te bawana mpe ebaa bandeko na bino te toa mpe na besoin ya kimia na bino te bandanga na vanda bosu bomona nga naza na besoin ya moto aya okomisa bana na nga bandeko na ye esa ye bino bongo
mokolo bino boyaka na bengana bino bokanga kaka nzela bozokangi nzela ti bozokende bozoboka soyi ndenge mbu atikaka masuba ayeba trace nzela nini tolekelaka ti bozongi lisu borekonetre awa likambo nini ko nalobi nalingi te nalingi nanga te mama na bino nabenga ye shorisho atindelanga te yaya nayoki nakotindela swi ti lelo Tantine, biso toza na problème te. etali ngai te mwana mbwa aza mbwa mwana lion mpe aza lionso donc boza eloko moko telema bobima telema bageste na bino oyo na mama na bino nde nalingango te botelema bobima te bima bobima bobosa na adresse oyo boyoki bobima bobosa na adresse oboni boye ko bana oyo omoni motoki oyo tika ngai na boyi Karibu. omoni na toki omoni motoki oyo étoile ezamba ya liboso mpe ya suka nandimi natoka boye nakema na kokitala bangomba oyo mpo na ya kokebisa yo ke mbala suka otindelaka nga bana na ndako osalaka baje oyo batami na coin alotindi bango baye mpo baya koloba bakoloba mpo okaisini motema na ngai kolemba elemba te bana na yo Baseni. nayebi so mbala suka otindelanga bango na ndako eto yo oyebaka te kozala na ndeko na ville ya kinshasa nalobi bana na yo bategra otinde bango na ndako oyebi oyo otinde bango baya koloba nalingi te oyebaka te kozalaka na yaya jour toyaka to nazo comprendre te bana nga baye nasala bana nga baye pano te na bandaka kobenga yo oza na ngola nga nayebi bato baza mpe na bango na ngolo komwa batinda basaki ya miliki bashorisho bazotinda batata biloko ebele me yo soki babengi yo milelo na milelo ozalaka nango tele mosusu mpo beti nga 12 oboyi koyamba ngai esone ntina koti reponde na tiki message koyaki orapele mpe te alelo oye kishasa ebeti yo kuna ndenge ebeti ale oye na kishasa oyebake nazaka na ya nanga moko nalingi te kokabezaka réciproque yo ozopesa moninga mpe azopesa so bozelaka bapesaka bino mpo bino nde bozala droit bapesaka bino otindelanga combien de fois ndenge azalaki na ngolo yo otindelanga combien yo nde osalaki déplacement toyeteke yo moto osalaki pa moto asalaka pa ye nde moto atindaka oyo mpe atikala koki kotinda moto asali déplacement soki azozwa te akopesa baninga na ye ya ville neti nenga na ye boye yo nanga nani aza mozwi ki motema mabe efuti yo te oui yaya odeplace okopesa yana otayoka ta gu ya bude ya ngola naza na posa nokaka ta gu ya bude ya ngola gu ya bude ya ngola yaka ndenge nini nayoka gu ya spageti ya ngola yaka ndenge nini me okangelanga motema leki na ngai oyeba te kozalaka na yaya mwana mama na yo ozotikelanga tante nabeka koexplike yo yaya soki oyo ozondima nga te nzambe aza likolo azomona nzambe oyo totiaka ye temwe oyo nzambe nde otikalaki awa au contraire yo ndenge oza awa nde faki otindelanga nde faki otindelanga nga wana nasala yango problème te po vi yo nga na mene kuna na ndenge yo ozalaki awa normalement yo nde faki otindelanga po nazalaki na pasi po yo nani nazalaki na pasi pasi ya nini eloko emema na ngolango yalaki nini nakende koluka sikoyo nazwi te sikoyo ofandelaki nini oyebi combien de temps osali tala bana ndenge bakoma na baage oyo oyo nini oyo bouti kolia bamanga mbala suka boyoki boyaka mpa na nga bino bokendaki epa tia boyaka te mbala suka boyaka te kunta bokende epa tia boyaka te bino mbala bokende epa na ye jour nini basambla papa mbana okasi nga na ye baje oyo te sambla
oyeba kino bana bayaki alongo sala ba semblant étoile semblant no sala pa na nganga na mutu akala na mona moi liboso na yo osala semblant ya nini boyaka te boyoki bangolese boyoki nalingi te opesanga baba na explique ovi na ngata muke est-ce que opesanga ta 2 minutes na explique ovi na nga si te pe ya to explique nzambe oko explique muninga mutu po asala na si na bo obweki na pa na ndako na si na kovanda na koya na ndako no te mais oyeba ta quand même ke leki na ngaza nga pe na yeba ke yaya na ngaza lelo kinga ka bo lelo ndo ngoya kozaka na yaya nazoloba na yo alarme du pesa nga ya ta 2 minutes na explique ovi na nga maya misu no mandango kala ya lokuta tango zaka na ngola fale osalela nga eloko osala yango to ozoboya koyamba nga obeta nga douce na telefone oboye kotindela nga shorisho oyoki alelo oye na Kinshasa mando tangisela nga maya misu mpo nasala nini mpo nga nasala nini ngai top nasala nini na maya misu na mais yo ozotikela nga tate na explique na nga ata Hey Mama, ich habe dir mit Remitly Geld geschickt. Remitly. Der schnelle, sichere Weg, Geld nach Hause zu schicken. bamwana yaka na bango lisusu na oyamba kotele bango na yebe ke aza ndeko na ye bakobongisa me ndenge ezokoma boye malamu tokende kaka kuna togangela bango. Bonjour la famille ezali mama Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living products ba produit oyo eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso oyo ezosunga biso pona ba santé produit oyo eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger ngai makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone ngai esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto mal de tête oubli na komaki na oubli moko kosaka nango te insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango ya lobi non et sengé na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka koskende même musala te ozana problème ya diabète contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème il y a stérilité, problème il y a fragilité, problème il y a problème oh les autres tout sa santé na yo ko hésiter te au contacter na numéro na ngai ozana problème oh yo et ba souki zo kata na ozana problème ya po ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso ozana problème nini les autres déranger yo ko hésiter te prostate zo tumisa yo ko hésiter te nini zo tumisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo za nango te mais ba projet na yo okosala yango te alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na éviter vidéo oyo ernime ko koma e ko
bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yeli bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya Aloe Vera Products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si si la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso Aloe Vera Gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya Aloe Vera Gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te Aloe Vera Gel. Oh la la mignonne. Bosika la bébé. Oh la Kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te